tozotelemela makambo etali un tribal. Outi koyoka a Moïse Katumbi alobeli makambo ya tribalisme keno o baluba nde bato babenga Kabila ke aza étranger. Est-ce que koyebisa baluba est-ce que ça tous les muluba oyo mutabengaki Kabila étranger bene balobaka na individu ke mutu boyo tani komba mutu wana. Il faut éviter makambo babengi un tribal. Lelo moni bazoboma bandeko na biso kuna soki eloko wana développer fungwami eza mabe. Piaka batu bazate. Martin Fayulu. Akende na nini na Bandundu. Na province na ngai. Akende kuna kokende na akende kuna. C'est leur information. Ça va déjà. Piaka na Chikapa. Piaka. Oza ba image te. Biso nde to tozala na ba image na ba photo. Peuple ba comprendre que je suis noir et noir de la nature. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission où je suis Dorcas Batolo, la touche de la presse congolaise, à la présentation de cette émission, de cette belle tranche d'animation. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ces plateaux, mais accompagnée de Sango. Donc, Sango de deux pièces, qui je dis bonjour, Sango. Bonjour, bonjour, maman. Sango de l'UDPS, hier, à cause d'un abisso autour de 25 ou à 30 minutes avec lui, nous allons essayer de faire un petit débat et pourquoi pas dire, de donner des précisions sur les actualités de notre pays et donner plutôt deux réponses par rapport à des questions que chaque jour, chaque temps, on a Katia émission, on a Katia chaîne, Katia Tindika télévision. Mesdames et messieurs, c'est votre devoir de commenter, de partager, d'aimer et surtout de nous donner quelques suggestions sur ce qui concerne cette émission. Mais de l'entrée du jeu, mesdames et messieurs, informer bien que tout nana bon invité spécial de notre plateau de séjour. Lui, c'est Sango de DPS, en réunion de concertation de tous les candidats présidentiels 2023. Qui vont le par qui ça Denis Kadima à président Kango. Est-ce que tu peux me donner quelques réactions puis te remarquer qu'il y a absence totale, il y a un déconnexion Denis Mukwege Azali bon prix Nobel et puis on a absence il y a moi Mboka Moïse Katumbi Tchapui Azali bon remplacé et pas il y a Christian Mando. Merci balandi na biso bozolanda biso na robanda liboso kotombola maboko ndena lobaka j'ai dit la vérité rien que la vérité. Na ye lisusu na biso awa ko panjama solo o tozo solo la na zongi na mutuna mama eza ko kamwa mingi komona ba opposant oyo mindele bazotela misu mindele bazomona no bokende bobundisa mutu boy c'est la première fois to mona opposant bakutani na chef de l'état na bango na misalama te tozo lakisa bango ko démocratie o IDPS aluka démocratie yango wana eza démocratie to bozo lukane négociation. Négociation oui. Na banane. Vous avez négocié contre les opposants. Est-ce que, excusez, est-ce que, na maloba, zo kaka IDPS saloba ki, élection zate, token élection te toza prêté, ou bien machine wana te, oyoki déjà IDPS salobi. Mais après tout, qu'est-ce qui prouve qu'il y aura l'élection de 2023? Au moins de la machine à voter te, autouni de Nika Dimate. Hein? Faut botambolaka. Ok, pe place c'est ni zalaka. Bonjour interview botuni muta seni. Est-ce que ba machine est Denika Dimasomi na ba pinog. Oya mai. Ezo ke ni kotik ya seni. Ya l'état te me ya seni. Ezo ke kotik ba machine ti na ba fin fond kuna. Na quelques jours il y a campagne. Oui, mais oui. Campagne non les bandits. Élection penan to l'équité. Et tigali un mois à ozomona ke tozo lancer to une élection. Biso de to cette élection té c'est ni nem to cette élection mais biso to za prêt to une élection ndelo ki ba opposant non est boy biso to ici bango na est to une élection o ba machine à voter et kokite to koza ba machine à 8 na Paris foot to ça c'est une élection o écoute les cas que les cas wana to za na mbongo sa campagne té président Félix Aketi na boîte na ba makoko timbo ebi ba mboka wana.
babolobe okoma déjà kuna président koti azokende koluka boîte koluka ba électeur asali campagne moko pauvre $7,000 mais lelo tobima ba vaincre bon oyo tsiko tozana makambo na maboko na biso hein mbongo te makambo corrompre na ndenge nini opposant oyo akozala derrière na biso aza opposant te parce que biso ntango tozali na opposition tozali na nsima kabila te tomonaki coup de main par Fayulu na Félix Tshisekedi on élection na éducation parce que après simbote ne directement na kokitsa mutu est-ce que tu as une bonne éducation tu as une façon ya ko luka ma stratégie merci otuni mutuna mo malamu pona koyebisa OK ezalaki na bato bande komiganga ke ye mutaka a gagné élection que yenda za président c'est pas Félix qui dirige, c'est Kabila qui dirige. Mais le lot komona mutu a s'incliner liboso ya chef de l'État, à reconnaître que yenda za chef de l'État. Chef de l'État benye Martin, Fayulu benye son excellence. Donc ça différent ba mo place. Entre nous, la population congolaise, tout ça vraiment créer des rancune aussi longtemps, bah leader, bah ça la bonne terme. Non, bah leader, bah ça la bonne terme, mais ça démocratie. Démocratie aux bozomona, na état de droit. Fair play. Non, fair play. Démocratie, donc opposant à Zokutana président, à Keipe, bah PC mbongote, bah corrompre, à Keipa bandi sous kofinga. Po bango ba misana ko finga akei pa bandi ko finga ngana ebisi oboy benga na mission na benga Martin Fayulu avanda na place wana nga awa yowana to tuna na ba question biso mbale ayebisa biso bilan na ya opposition soka salini ata ville morte ya pamba moko bandindi baleka te to tala soka sala. Merci beaucoup. Omoni ndeko oyo azalaka ba benga soki l'existe. A commis caméraman, a commis qu'on filmer à comme chef de l'État, ce qui n'a mon été n'habité. A filmé en tout cas, mais Martin Fayulu, merci aux a sérieux, aux a respect. Oye pena au fouka métier boy. Au libosa chef na yo mokonzi o azo kamba o azo batela o merci. Confrère ya za mokonzi pe mokonzi mais te bazalaki bandeko ya bandeko sambe l'église moko. Bon ba chef de l'État quand même ba. Martin Fayulu na kimaki église. Félix azaka na église wana tinelo ba chrétien. Est-ce qu'il y a une église pour la fati? Mais azalaka soute banda pasteur alobaki to benga mini mono so mabe o azo tele mais chef de l'État bandimino so babali maboko batali Martin Fayulu. Fait Martin Fayulu la kimi. Oui. Parlons à présent, calamité, tout le monde a déjà toujours s'embrasser vers la campagne électorale. Alors, tout le monde vraiment sur apport ni UDPS comme Méladiso pendant après-campagne, pendant campagne, na à post-campagne. Tout le monde a apport ni UDPS à compromettre pas la population congolaise. Tu compromettre peuple était pour tout sali déjà peut toujours sala. Alors, tout zélani. Tout zélaté. Mboke za dans les bons. Armée solide. Armée comme Bomoko. Les lots monde ben filtré au bas. Comme son Bomoko, papa. Mais chef de l'État, ouais, l'ini mboka nae. A vu moi na mboka comme Christian Tiwewe. A tenu en tête ya armée. Chef d'état-major général. Ouais, azako yoka makambo o mkondinae. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azolobela. Parce que ce qui était les lots dans la balkanisation na kati est la République démocratique du Congo. Na mwana mboka o tobengi na komba Jean-Pierre Bemba. O azo yokela makambo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azoyebisa ye. Azo sala na ndenge moko ya boyoka na Christophe Lutundula. Bazo tambola bomoko. Yango balobi soki toza bon moko mboka biso eke liboso soki Congo eke liboso Afrique eke liboso soki Afrique eke liboso monde entier kotelema. Mais tu qui quelques populations bazo ko se plaindre par rapport ya organisation ya match congolais
contre Barcelone. Bah, c'est en ces jours il y a Barcelone et pourtant qu'on a est et pourtant bah 50 plus de 50 loba bah aussi mais jusque là nous avons un divertissement mais ma casse apparemment on n'a pas de souci pour na bah ta est un peu cannabis na bah loba bah aussi merci Otuni Mutuna Malam. Tant on a dit que chef d'État nommé Christian Tiwewe comme chef d'état-major pour na est c'est que na biso na bateau toi na est tout ça pour ça qui me côté na est yo ngolo bana le 1er décembre le 1er janvier na est ba fêter OK pena na est côté pemene pena bonaga neza bateau baza na Congo otal pena ba fêter car Kinshasa match à Barcelone l'équipe wana eza première fois en Afrique auto ya na ba pays misusa eza pour na loisir ne toza ozo seka mais na est kuna bitumbe za bato ba kufa siko ozo seka ni il y a une partie aussi des personnes qui rient. Ah oui mais oui yo mo lo bien ngo yebisa bato wana bongo alors tout le bilasiko moi na mboka bato pe bazo bota na est merci beaucoup ba fête pe zo sala ba mariage est-ce que bato pe ofele na ibité so eza pe ofele tina est-ce que zaka na nini wana non maternité eza partout maternité gratuité à maternité eza partout et longo ko na soins médicaux sous ce côté na soins médicaux alors tout le bilan na mboka mo est-ce que tu bichapa linga yeba finalement nani oyo a confirmé que moi na mboka Joseph Kabila Kabange azalaka étranger to pas rwandais ezalaki nani après ça bino ba confirmation wana mais Kabila est étranger Kabila za rwandais zela na yebisa yo Kabila est étranger Kabila za rwandais pourquoi na lobby bongo bomoni Ibrahim Kabila mwana Kabila le père ye moka confirma que oyo aza ndeko na biso te yo mona wapi nde toza awa oboza mapasa lipasa moko aza na Burundi lipasa moko abotami na Rwanda moko abotami jeudi moko vendredi mapasa Kabila c'est un étranger de père et de mère aza congolais te alors moi ce que tu balobi ba taliban mutu baloba ki Moïse qui ça Joseph Kabila zali rwandais alors nous voulons savoir ba taliban wana na mboka so ba taliban baza banani yango yoki na lobela ki tozo telema makamba un tribal taliban loba kombo ya mutu oya lobaki yo taliban c'est qui vraiment au moins que mutu akota tribalisme donc mutu tolinga to engagé président yeyo OK ne toza ba uti ko yebisa biso faut tous les candidats présidentiels les émissions comme notre 90 minutes 4 journalistes na candidat moko tous s'exprimer. Très bonne idée de M. Christian Bosembe. Je salue en passant place à Zali. Admis idée mora malam. Toye parce que muto azolinga kamba ba peuple congolais akokamba bango na ndenge nini akoloba na munoko nini français ozo maîtriser te lingala ozo maîtriser te anglais ozo swahili chilubo ozo maîtriser te so biso ba congolais olobela biso na munoko nini na chambre wala cible ko za nani mutayibi balangi sana mais Moïse Katumbi yeska so yana balangi na yebite yo ndo yebi yo mto lobi ko landa ki na yebite yo ka mutazoloba yo zobanga na zoba yo to zobana do bazobana yo yebisanga wana ezala excusez yebisanga na mama wana ezala nini peut-être yo yebi en alphabet en tout cas Moïse Katumbi voilà. Vraiment un président alingia Kambabiso ba congolais exactement alors tout le monde bongo 145 territoires ouais Gilwando Mboyo Gilwando oui tout le monde isa ezokoza la rapport du jour au jour to éviter quand est-ce que tu as la satisfait na rapport comme quoi Moussala ça la Mathieu Ben parce que Moussala non Moussala de projet est établi Moussala les ça la déjà par rapport à délai nini Moussala déjà banda Moussala ko za te ba ya ba te maman 145 territoires na Kinshasa non eza na ba province ebele déjà banda ba matériaux déjà et bandit et banda ba chopo de okenda chopo lobate de okenda chopo non qui non lo okende ah merci na habité so okay benga kuna yebisa bango toza na chopo bon bazo tonga biloko ya ba infarctitude dezo sala malem ezate ko ba ye à 147 territoires tota maramba sénité eza sénité
peut-être bino bo kanisa za seni peut-être biso mais peut-être ba oyo bazo kanisa bongo ba pesa yone mutuno memela bango bien sûr je suis mal en lobeli na bango OK ngape molobeli ya peuple nazo lobela peuple congolais. Alors kota la ba descente ya ba candidat président de la République ya mboka na biso to solongoli monsieur Fachi plutôt olongoli pa naza candidat solongoli to non aza candidat maman soki aza candidat laissez-moi terminer ba candidat présidentiel parmi ba candidat ouais est-ce que tu koloba ke avec oyo batikali kolongola mwana mboka Félix aza candidat kolongola te par rapport à question na faut na la réponse donc est-ce que tu koloba ke avec ba opposant déjà ba ko battre directement chef de l'état actuel yo moni Denis Mukwege te na Congo central piaka eloba ngo boketu pia mais wabi esali place Mukwege Denis Mukwege oui piaka il faut otambola mama journaliste piaka batu bazate Martin Fayulu mwana mboka Martin Fayulu akende na nini na Bandundu na province na ngai akende kuna kokende na akende kuna c'est le information ça va déjà piaka na Chikapa piaka oza ba image te biso nde to tozala na ba image na ba photo peuple ba comprendre que ba candidat au bazana na bango ba balingi mbongo soko bengi au fine kania katikali au fine bazolia mbongo baza batu te mindele ba olesa ba mbongo biso ato boy corruption to sala nde musala zelo yoka lelo na stade ko yoka plein kake le 19 pardon plein kake o union sake basangisi mobondo ya batu na pesi papa mboso ko da mbote place azali eza molobeli ya peuple congolais sango de l'IDPS mbote papa ça. Merci beaucoup mais je ne peux pas continuer cette émission sans pourtant la dédier à celui qu'on appelle Rufan Kisombe. Il y a Batukuna quelque part, pourquoi pas dire il y a Papi Kelly et Papi Kelly Papi Atuma le grand Gilois depuis London et pourquoi pas dire à Lucas Nate et Jésus dans London et pourquoi pas à celui qu'on appelle Tantine Zozo il y a Batu il y a Papa Edo Kuna na magistère il y a déjà blindé à Koinda Maître Emmanuel Ndongala bon séjour ici à Kinshasa pourquoi pas dire à Héritier Biget Nangono et à Dorcas Belkato Passage je vous salue de loin mesdames et messieurs to continue émission na biso au état libongo projet ya marché central auto bien communément la comme ya Zandu est-ce que tu le projet wana négatif ou positif parce que par rapport il y a délai déjà tout le monde le coquille hein merci na ebisaki peuple na biso bazolanda biso na tindika c'est-à-dire to le baki to rozonga pour la kolobela ngo délai oyo excellence Gentiningo bila pesa ki yango ngai lobi na zena marché central comment na mwana mboka Godem Poi pasteur Godem Poi oyo akotaki na niveau ya marché central akende ko visiter soki réellement nekti excellence Gentiningo bila lobaki ke ekosila le 17 ya 11e mois oyo tozali oyo akende kota soki esili babengani ye na batu na ye na jipi na ye pourquoi humiliation bon c'est-à-dire bazosala makambo kancha bazobomba peuple a se retrouvé te lelo nazoloba no toke to se renseigner da bateki déjà ba magasin eza environ wana oyo zalaka liboso wana bateki déjà ba place esili nani ateki administrateur ni naza kuna siko peuple oyo bino bobengani na Zandu botiki bango libanda peuple azotelengana partout ule kokende ko se renseigner bango bosale recensement botekeli bango ba patente place bazana nwana après tant Zandu zozonga bozongi si bango bino bozotekela ba individu ba place bato bayebani te o bazalaki ata na Zandu te so ba o bazalaki na Zandu bozongisa bango na lolenge ni bino moko botala peuple congolais nyonso oyo azalaki na Zandu oyo babengani yo libanda soki Zandu ezongi ozongi te il faut nzambe na yo alanda mutu wana nzambe na yo alanda mutu wana parce que ezalaki place na yo babengani yo gratuit bakozongi so gratuit c'est vrai que faut to lobela peuple congolais parce que toza ba lobeli ya peuple congolais
comment bateki ba espace nyonso eza liboso wana ba magasin bateki. Alors que bato bateka na de gros fallait batia bango likolo po ba commerçant bazobima ba ke kosomba biloko likolo ale baye batekeli ba détail vous comprenez sikoyo na minute bango bazwi bato bateka na de gros bendien ba pakistanais banani batekeli bango ba magasin eza environ wana libanda outi koyoka te bakangi bato bande koteka ba patente ba place baoteka bakangi bango tout. Tomoni bongo descente ya mwana mboka Costa Mutamba descente na ye babesaki plein ya kraki malgré ezalaki na se ya mbula. Est-ce que wana tokoloba mpe ke eza kolinga mboka to eza une façon ya kosala stratégie mpona élection 2023 ye azala parmi baganya eyebi te so boyebi Congo bien akitaki na mboka nini akitaki na mboka nini Congo eza Lubumbashi te Congo eza Kinshasa te Congo eza Kananga te Congo ezali Boma te Goma te olimba koti popo asali oyo be asali naza mutu te eza mboka eza mboka oli bobe on a bamboka bakota bangala kuna nde peuple te oyebi bon tolo bandeti awa na Kinshasa na Kinshasa oyebi na place babenga Kaluka na suka mboka oyebi Kinkole na suka est-ce ba candidat misu bakeku mama Congo faut kotambola ko candidat muta kitika place moko asali plein o a gagné élection okosala élection kotambola tina makoti popo okoti tina bamboka na biso bandeko na biso bangala oketi na basakata na Kikwiti oketi kota babina muyene okei kuna nde place ba lecteur bazali siko mwana mboka Félix akendaka ti kuna na bwato. Continuez maman. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Maître Nataka Chama Chimbalanga. Balobi, député provincial qui na kati ya Kitambo. Bana Kitambo voté massivement au numéro 35. Maître Nataka Chama Chimbalanga. Merci beaucoup. Bongo to continue bon émission au Italie mikako ko pesa biso mandamba plan ya bilan ya chef de l'État de 2018 à 2023. Pour le bakeni les accent oyi atina na mboka na biso. Bilan chef de l'État est appena positif. Pourquoi dans lobby positif? Qu'on régénère armée. Et là on a liboso na oyo swinga mutema. Eza armée. Qu'on régénère armée. Le commis moi na 18 ans. Tu 25 ans, 35 ans armée. Et c'est sous papa m'a bominé. Avec une bonne formation, est-ce que bonne formation, wazalendo, M23, ba bien, on va sniper. Ba outi Israël, ba outi Égypte, ba outi formation na Kitona. Lelo na olo ba oyo, miso ba outi ko formation na Moura. Ta miso bokanisa Moura, eza combat unité, eza centre de formation. Miso ba outi ko formation na Moura. Et là, quand mibale na nina loba, ezali gratuité enseignement. Oyo ekangi pena kini, ekangi Congo, ekangi Kinshasa, ekangi Brazza. Monde entier bayoki ke bana bakomi kotango fele nanu salama te. Ya misatu ba route oyo ezalaki abandonné pa Kabila. Tant ka ba chinois baye basali eza ba place musu basalaki te. Allez. Maman, na kananga bazala na prince te. Mbujimai ba Équateur prince ezati Congo ezaka Kinshasa te na ebisio na bandundu prince ezati tuna Gilwa Ndombo lelo Gilwa Ndombo ya koti si prince lelo mama Fifi Masuka koti béton na béton na pouvoir ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo. Troisième eloko na nina loba ezali ya gratuité ya maternité soins médicaux fele azotambola ye moko te azotambola na mwana mboka mama Denise Nyakero Tshisekedi mama moko alingi bana na ye na ONG na ye azotambola malamu na fondation na ye lelo ba nommé marraine ya ba fondation ya monde olandi yango. Merci beaucoup aux informés, merci.
nzambe apambola mama na place azali atambolaka nda azotambola na kobanga nzambe en plus asambelaka asambelaka tiaka mobali nini asambelaka tiaka mobali nini tosambela église moko etake bachrétien église moko ya sete ya kicrétianisme nga aza chrétien epe aza chrétien donc toyebi nzambe biso mibale. Merci beaucoup. Et bon, tout le monde, bon, chef de l'État qui n'est qu'inaugurer quelques bâtiments qu'on a le nom de l'université, UBTP. Est-ce que ça bon pour na université surtout à Bandika na UBTP pour la toute première fois. Oui, bien na campus. Inikin. Oui, bien homme 40. Oui, bien comme à part yango mpandi musu basali homme asika ya bien. Banzela tout babongisi. Bate mai climatisé wifi ofele. Oui, bien na Ipen. Basali nouveau bâtiment na Ipen. Université Ipen. Oh non ezalate. Na ba norme o eza kuna na kati na ezalate. Siko yo lobika rasalora na IBTP. Donc ça lango tekara pona Kinshasa eza na ba province misusu. So ke na ba province misusu au monde ke basali ba université ebele bele. Lelo to loba o. Aéroport international na biso ya Ndili. Dans une année, beaucoup plus ça s'en va. Dans une année, le mandat aussi là non. Mandat, tous à la mandat mon côté. Tous à la mandat mon côté. Tous à les 37 ans d'élite dans l'opposition pour tous à la mandat mon côté pouvoir. Oh, et là ce qu'on récompense. On va voir 5 là récompense. Nzambe ne mutape ça fait ça y est na pouvoir wana ayete ko ça la mandat une mission. Aye mission ya kobongisa mboka. Soit bongisi mboka pa longwe. Mususu aye. Intéressant avec Sango de l'UDPS. Molobeli à peuple congolais. Vraiment, Sango de l'UDPS, Molobeli à peuple congolais. Alors Sango, une question nous revient encore ce matin, je vais dire au fait cet après-midi. Est-ce que par rapport à ma combattant au UDPS, Mouto a marqué binoti lelo na longoli ozolongola pona le longoli parce que naïb pour le moment na actualité ça non y le longoli CG Kabuya. Oko ta iso sunani o abundi bituna na bino ko banda sphinx chance seke itilelo puis soit azala te otange soka ne fiske comme muto marqué au but que non lelo soki nazali sango nde naza sango bepona comme vision il faut nazala lokola o to pina leka o na makam Gilles Monera bete loko moko bakangi Kakabo pas général Kasso. Gilles Monera lobi mukwantombolo parti zokufa mukwantombolo kriwane keiti na héritier wata baki mukwantombolo fatibe oyebi mutabimisa kriwana mukwantombolo c'est Gilles Monera bakanga est fort Gilles Monera asala kini faut bakanga ese ke azana elomo asala ki ma abundi ka ndo lobi awake muto abunda to Gilles Monera abundi makasi toza na sima na ye to soutenir ya postulé numéro na ye ezali 496 toza na sima na ye en tout cas to le non Jean-Marc Kabundu azalaki combattant oyo tobundi na ye tozalaki ensemble nga pe nazalaki na bamarche tozokende Jean-Marc Kabundu lelo toloba oyo Jean-Marc Kabundu abungi nzela azali sur na vision te ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais Babé, c'est les seuls candidats qui ont un esprit de changement, on a besoin de changement. Les seuls candidats ou bien les combattants? Non, les seuls, non, les seuls en politique, qui vraiment une idée, vision malgré vous pénaliser. Bah pénaliser pendant n'y a qu'une campagne à Salam ta soutenir et honorable Jekoko na Kingabwa. Jekoko na kata prison, Jean-Marc Kabundu Libanda, hein? Jekoko a postulé bazi muto ya Jekoko bate na Jean-Marc Kabundu na mituka Jekoko. Wa Jean-Marc Kabundu na non mbongo te. Jekoko muta pesa finance ba mbongo ni sa campagne. Nga na zalaki président. Jekoko a postulé na provincial, Jean-Marc Kabundu a postulé na national. Mais basali campagne esika moko. Vous comprenez? So biso ba combattant de to voter Jean-Marc Kabundu pas bim. Mais Jean-Marc Kabundu a komi kuna ba pesi miel, a komi na ba carré miné 26 carré miné. Abalu keli biso
alingi fidèle chef de l'État asala soki nini lelo toloba oyo justice est condamné 7 ans de prison kibonga yoyo eza sans cité Jean-Marc est-ce que par rapport à cet ans quota la balit oya lita na kati UDPS et quoi récompenser tenir de 7 ans qui était dans 83 ans de prison. Bon, outrage contre chef de l'État na makambo oya salaki il fallait pas condamner ata condamner à mort. Obaye condamner à mort mais nazo ebisa yo lingo te kamboka ndeko alinga te kamboka oyo bakeno yo muto pesa Félix pouvoir soki yo te na Félix ana bokondi te yo nani muto apesa muto pouvoir te muto abota mande na pouvoir Félix abotama président aza président na ebiso kangelo ko na ebiso lelo Barthe Fayulu otika jamais koza président na vie na epo abotama président Moïse Katumbi otika jamais koza président na vie na epo abotama président te Matata Mpono otika jamais koza président na vie na epo abotama président te na laquelle te babotamaka na présidence nzambe ne mutasala bongo. Merci beaucoup, mon Mboka Rabine Madere la caméra. Merci pour cette réalisation. Moi, sans autre zabongo, le sujet de question de l'obéa qui liboso il y a plus de 50 loba tués na kati ya Kasai. Est-ce que on a plutôt bien ngoni? Merci tozo lobela tozo telemina makambo etali un tribal. Outi ko a Moïse Katumbi alobeli makambo tribalisme. Keno o balu bande batu babenga Kabila ke aza étranger. Ce que koyebisa baluba est-ce que ça tous les muluba oyo mutabenga ki Kabila étranger bene baluba kana individu ke mutu boyo tangi komba mutu wana il faut éviter makambo babengi un tribal. Lelo moni bazoboma bandeko na biso kuna soki eloko wana développer fungwami eza mabe to boya kango malo ele kaka oyo ndeko na biso Fayulu alobaki boma muluba tika nyoka oyebi ke dossier ezali na justice congolais bapusa na date intérieure beaucoup mwana mboka Rabilema toujours mwana mboka sango de dépêche tomoni bongo bato oyo basalisaki biso pendant ya francophonie baza non payé ti lelo bazotema liboso ya ministère ya finance ezelela mbongo na bango po toni toyeba aki revient la responsabilité na place wana mais basalaki mosala na francophonie. Oui, bakofuta bango mbongo na bango to en état de droit to en démocratie bazalaka wana bafuta bango mbongo na bango quand oyebi na minute toloba oyebi makambo ya ba retraité na kati ya niveau na trop lobeli yango te bafuti 1250 agents on a travaillé na retraite bafuti bango mbongo est-ce que lobeli yango mbongo uti wapi mbongo oyo mboka na biso ebandi ko fournir mbongo ezokota nde bazofuta pomage ya francophonie bafuta bandeko te bakofuta bango mbongo na bakofuta bango mbongo na bango eza ya bango. Alors un mot pour na bango bazosala biso baza désespéré baza sur espoir te qu'un jour baza mbongo na bango na maboko pona esunga bango na ba besoin tout na communauté mama mutu kuto na sera Kabila bafuta bango mbongo te lelo na sera président Félix baye kofuta bango bambongo na bango boka na sera président Félix basali pe fierté ya mboka ja francophonie bafuta bango te bazalaka wana bafuta bango mbongo na bango. Alors monsieur comme Nasuka moi liloba ya suka pona ba internaute ba abonné na oyo bani ko makasi na sengi na batu nyonso oyo za sango de l'IDPS c'est la première fois na leka AAT na leka chaque fois bo s'abonner PBK pitu barotu ba moi bo s'abonner na tindika to banda koleka to pesa ba information chaque jour na peuple congolais au bozola na biso na monde entier ndeko nanga o to bengi José na Afrique du Sud José de Nazareth na Afrique du Sud nzambe apambolo place ozali o s'abonner na tindika nzambe apambola bino to pesi bino merci na lote mokonzi na Lubumbashi place ozali merci beaucoup mama Fifi Masuka na Lolaba to pesi yo merci waba sango Fabrice Yembo nzambe apambolo ndeka na tombola maboko nanga likolo na lobaka j'ai dit la vérité rien que la vérité nzambe apambola biso soki na lobi mabe na place na lobi malamu bo pesanga ba conseil. Mon numéro est Ali, plus 243 89 65 77 55 8 à la fin.
eza moko molobeli ya peuple congolais na kombo ya sango de l'IDPS bosolo na parlement debout na pesi bino merci beaucoup ciao. Merci beaucoup Nayope mwana mboka sango de l'IDPS oye ko répondre bon na kati invitation na chaîne ya Tindika Tindika. Merci beaucoup na batu bazwi bon libako kitoko ya kolanda biso awa na kati ya chaîne ya bino ya Tindika Tindika télévision. Là j'en profite pour remercier Rufé Kisombe na Papi Kelly ba boss na biso ba boss na nga bango wana bana mboka na biso moko babi luka lukasi kuna na te ya Jésus babi balobi Tantine Zozo ya batu ya papa Edo moi c'est papa Edo Tantine Zozo depuis ma gesteur babi umea na yo papi atunga le grand Gilois kuna na London babi bambote makasi de pa ya hérité Bill Gates mango na babi le 23 novembre quand même anniversaire no toko yo kate ba kasele ko tomber ya sakala te ba champagne et que zo kapa ya c'est Montréal principal babi rédacteur en chef, réalisateur en chef, Kapaya, c'est Biyumboui, Rabi Lema, la grande famille Lema, pourquoi pas dire à réfléchir à tout le petit frère Yamoté, ma baby, celui qui me donne le body, apporte ma baby, pas sans souci. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie.